S'il te plaît, je m'en fous. Et puis, peut-être va fonctionner. S'il vous plaît. Non, ça, l'année émission, le Zozo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lelo, nako salle le émission là yo loko la Zozo. To bébé ça fait ba relation belé hein. Na batu mamba fali o. Sko yebsanga komba ya fali na tikate na kendaka na ngoti nati tina salile yango na prison. Sikoyo na robanga e neti karashi kaza na relation nini na mboko. Sora travaillaka na batu mabe ba chiwawa oba saela ki ba crime a batu koloba ki sara bangi atiki komba po ba kotise ndaku po na insécurité eza moi réflexion à batamael était quoi eza faux débat. Bashiwawa ba travailler à bongo ba ko infiltrer bino ba abonné ba ko infiltrer bino batu ba ozwa mutu mo rapembe na ba ba bisie yo longwa sa net longwa ko mo finga biso ba zozo ba soutenir yo to ba soutenir yo zoba bango sakana bango yo zola biso ka ba info na boyi kaza congolaise mais kuna ba kingunda ivoirienne so kaza congolaise eza mabete. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media télévision, Erna Bongsa Kapena et Lambabo, ça veut dire que Makambu Kolobeza est belé. Bandeko Balandi mboa à suimboa, l'air est grave na internet. Bandeko Balandi to Lukamoel le loto sala bilan. Il y a combat, soi-disant combat au bazoko sala na réseaux sociaux pour les anti-valeurs. Bandeko Balandi bazozo ba palangani na yepsa kibino awa na plateau na ngai o kaka. Bien que beaucoup de personnes bazoko comprendre était nini o biso to sala ka awa na le code de bonne conduite. Bandeko Balandi l'air est grave. Lelo nazo ya moko ya bazozo tozana ye awa na plateau oyo une façon ya ko sala analyse, une façon ya ko sala bilan nanu bisika e bandi place eza na lobby nango nini déjà ezo compromettre par rapport ya combat o ezali na réseaux sociaux. Ça fait trop mal de voir des choses et de comprendre makambu oyo ezo leka kibondo kibo salité bo soto et derrière ça souvent ce sont de mamans, de mères. Basi ya mabala baye bazana bana na basi na mibali j'allais dire. À la fin pe ba misusu baza ba mama pona biso ba misusu baza ba koko pona biso. Bazozo. Ah terme ngomba liboso ngana utiliser ngo bazozo. Hein bazozo. Bo palangani te. Bozo kene ndenge nini. Derrière la caméra, équipe technique, comme d'habitude, nous devons travailler à Kabazali, Bombé, Awa, bon délivre. Merci beaucoup. Botuale, merci beaucoup pour la réalisation de l'émission. On a reçu ce qui est le langage, qu'on a bino. Beaucoup font le déjà plateau. Je veux au-delà, il y a ma cantinanga pour dire un grand merci à un grand homme qui s'appelle Papa Diego Milito. Merci Bissika et Zoamio Papa Diego Milito. Merci pour le passage conseil Nabino. Toujours combattu mais jamais abattu. Je n'ai jamais vu ce monsieur moral nae et zalanase. Moral n'est à likolo, bien que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux par rapport nae et par rapport à sa femme. Lelo, elle n'est pas sa femme. Lelo na yambi zozo. Na plateau, to lukamoeto sola. Na moko ya bazozo. Le meilleur fan, excusez-moi, je fais rien que mon travail. Je fais rien que ton travail na ça. S'il vous plaît. S'il te plaît, t'as dit. Sarah, c'est moi qui avais Ngai Motunaza Maloba. Je m'en fous. Non. Je m'en fous. S'il te plaît, je m'en fous. Moi, je vais fonctionner. S'il vous plaît. Non, ça, la émission, le Zozo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lelo, nako sale le émission là yo loko la Zozo. S'il vous plaît, Zate. Ozana annonce, c'est bon annonce ne les Zozo, il faut aller faire chez les Zozo. Ici, c'est le code de bonne conduite. Ngai na olaxo ki Zozo. Ici, c'est le code de bonne conduite. Wawa
J'aurais souhaité que tout le monde me traite ndenge do lingi ko traiter nga mais je ferai mon travail, je serai au milieu du village. Le maire fan, je vous salue bisika Ezomi Bino président bébé maman Nathalie Nana Moussibou Angelos Karouan Angelo Ankolo pourquoi que tu n'as pas de numéro? Il faut que ça Zozo et on a tout. Eh, on a copié sa numéro, il y a ça pas tout n'anga ah te. Là t'as 43. Yo kuto a bien sco Karashika là t'as 46. Wana est allié. Zozo ndeye. Voilà, bande président bébé. Angelou, Tatapo, FAP4, Tatapo, FAP4, je vous salue. Maman Bijon Ketani, maman 90%. Papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mabakal Nzinga. Maman Yvette Mbangu, Boinde Tozo Banda, émission Nabiso Bandeko Balandi. Blandine Tatala, merci beaucoup pour le passage conseil Nabino. To Koluka Moeto Pesa. Blandine Tatala Kendaka. Te Blandine Tatala Aza. Maman Nabrini Briel, Zala Kimia. Azali Metilelo. Te Azali. Ah, Moutaba promesse. Te a fonctionné bien. A fonctionné bien. Azak Peka Lokola yo. Moi, c'est mon business à ma casse, il y a au Sakanate. Donc, Zala. Donc, ma promesse n'est faut qu'à Ike. Aza Mutumoko, il y a ma surprise pour la maman de Bora. Donc, à quoi bête un guide. Ça va. Mbote. Baninga nyoso babala, quartier comme masculin. Na peso d'ambote Sarah. Comme fini que ya quartier oyo. Sarah Mbote. Kia Claudia Sassou. Bientôt à la ménopause. Voilà les commenter ou bien eza soninde motozo sala yo. Pour na ko répondre na question. L'espoir est comme un miracle. Joyeux anniversaire à toi Cindy Leker. Oh l'honorable, l'obézaki anniversaire na hier. Joyeux anniversaire. Moi clin d'œil spécial et moi na yembi moi vocal na bonjour. Bonne santé Saratola. Torkos. Torkos. Ndeti na film. La première question, d'abord, Sarah Nazan a besoin na mekosola na yo. Vous savez bien, vous allez leader, il y a opinion. Vous allez moko, il y a influenceuse, il y a moko yo. Puis vous allez moko parmi les chaînes, vous allez na Audimat, ba page au pezali na Audimat. Mais t'as deux bandes, moment Cindia Emba Boza qui tourne un bandé titre na monter, mutako e ba titre na pa Diego. Et ça bien. Oui bien monter. Kuchu kuchu be. Kuchu kuchu be. Batu bazolo ba makamu susu yoke na kuchu kuchu kuchu. Bana plan. Kuchu kuchu be c'est quoi? Plana bon. Maman, ah eza makamu susu. Oh. Ah oui, eza makamu susu. Ici nous parlons de choses importantes. Que c'est ça joyeux anniversaire? C'est quoi joyeux anniversaire na question autour na yo na wana. Ah question. Voilà. Continuez casse. S'il faut que ça là nos bilan, yo nanga to banana na bilan. Bilan ni. Ya combat na bino ba zozo. Ozo mona ngonde ni. Pezo kene ndenge ni. Malheureusement na kati ya combat ya ba zozo. Déjà na répondre na pour na ba zozo. Zozo lokolo kilo. Bino. Alors moto ye moko apesa baninga kombo ya zozolo kilo lokolo kilo ye moko alata na 46 azana lokolo kilo po makone vimbaka donc ye moko azana zozolo kolo kilo mais azusko kombo o faki ye moko mi pesa apesa ngo batu pe ba accepter ngo ya kozala ba zozolo kolo kilo les chèques ye moko azala les chèques ya batebele na réseaux sociaux. Bref, on est à les réseaux sociaux na simana eto ande monter. Donc, na répondre côté kombo na zozo et de deux koloba bilan ya komba o to salaki nga na ko ebisa OK nga na salaki komba na batu ensemble ti toza ko partager ennemi en commun. Oui. Mais na salaki na batu moko clan to clique ya combat to sala combattre batu ba sala combat eza ba diaspora mususu na communauté na biso oyo baza ko déplorer na comportement to pe na ba anti valeur o eza epa karashika. Alors lokwa tozaki ko partager na bango to tozo partager na bango
ennemi en commun. Et ennemi en commun wana naza Karashika papa. Depuis na live no lobby nazo luka na comprendre. Na 6 ennemi en commun za Karashika. OK. Yango na oloba. Siko yo na kati ya lisanga ezala ozala kite. Ngana za na lisanga te. Mais bozo partager ennemi en commun. Na ndenge nini kasi par rapport ya question na tout new. Na lobino na lingala te tadi na oloba na français yango na répondre yo. Donc naza muto akopeso bilan te oyambaka mama Kongo obangaka kotuna ye ba question importante moni ba question faut tuna mama Kongo yango otuninga parce que yaza lora za na bâton lora ba ondima te ke yaza guide mais au moins yaza lora za na bâton parce que yakendaka ti na front voilà donc eza ba question faut tuna mama Kongo bilan ya komba ekomi na niveau nini ngana bango tozo partager ennemi en commun mais moi je ne suis pas na kati ya ba combat na bango ngana saka mamnanga autrement mais ezo kende de père na bango mais ngaza na bango te donc ngaso na ina clasher to na ya répondre Karashika na ozwa groupe abatute ba fingi nga to répondre te na ocha caméra na ngana micro na nganga moko na répondre tic-tac na vidéo puis so esili j'en passe à autre chose na hôtel mawana te loka lelo yango lobi yango lo te je suis pas comme ça donc pour na bilan wana yamba susuma makongo calibrer ba question net question ya kitoko apeso bilan ya komba bande banda ti lelo voilà nako yambaye nakanisi peut-être lelo ou bien lobby so nzambe asali grâce na luka moyen na yambaye mais toza kaka wana aujourd'hui Sarah il y a beaucoup de lives qui se multiplient par rapport ya kombo nanu ya yo moko Sarah ya koloba ete Sarah akimi komba atiki komba parce que Sarah azali na insécurité. Faux débat. Okoki ko répondre nini? Faux débat. Faux débat na ndenge nini? Eza faux débat parce que komba ya liboso o na bunda na tika na vie na ngate eza komba fali. OK. Fallait aza ba fan partout, fallait j'étais menacé na ba téléphone, na banzela parce que même na quartier zo vanda fan na fallait akozala. Même na immeuble toza a fan ba fan fallait baza. Na ngwa koza fan na Karashika a penza bato baza a. Vous comprenez? Nazaki en danger partout. Tam soupe Bayer nanga à l'époque au cause a peu fan à fali. Vous comprenez? Oui, Nazaki penda na ngana oebi voyage na auto sana ya Dubai awa. Nakutana na mutu moko aida ngapi na likamoko Mazaki warrior. Aisinga obina sepela parce que ozonga na nzela otalisa biso vérité. Siko yebisanga na temps wana so ezaki ke nazeka na kati ya komba na fale yebi ke ngana leka te balinga bali ya obligatoire banga ba compliquer nga pour rien omoni ndenge za rasoki au toucher de casier judiciaire pour casier judiciaire na yo toucha maraso côté prison passeport il est là environ 3 ou 6 mois boy so ke nango il est là kaka il est là kaka ba ina ne kuto ndire alors passeport nangé là qui en même temps et là peut souvent les business class passeport nangé là qui ba tout ba koti na avion nga ba contrôler passeport parce que les il faut pas vérifier est-ce que mutamwa ma prison passeport et les avion kuna ba obele les tondi sko omoni na vie t'as dit il faut linga mama minene lokola kaka nazaki muta business class avion ko matate ouais c'est ça ba privilégié ba en tout cas avion ko matate bazo luka mutango business class aza wapi déplacé grand prêtre wana ayaki tanga tali passeport abia sa journaliste elle est calme apparemment nazalo ba pété na ozela na basamsa na bango na ki tranquille parce que na ebi pe moi mibe ko na ebe ke passeport et olela bon ça peut contrôle mais non les kananga voilà aebistinga asengi passeport nanga abi non ba problème nezala déjà réglé pour pe ça que matin avion après ebistinga je suis warrior. Voilà. Ningani lo balamobi et Seigneur. Oh so la tagi la rado wala gala fali be. Na te naza libre. Passeport école la moza libre voyager. Mais na nenga 12 bako umiselo pe passeport. Bako sa carte contrôler. Donc c'est-à-dire rando nanu na fali ezalaki désavantage monene na vie nanga.
Partout fallait azana ba fan itadi partout. Place ni na ngana kende batu banga ba yambanga bien. Omona mutu musabi nga kutu na banda otala yo mais banda oloba na fali na tika na ngai. On comprend. To bebi ça peut ba relation belé na batu mamba fali o. Sko yepsanga komba ya fali na tika te na kendaka na ngoti na ti na salile yango na prison. Sikoyo na robanga neti Karachi kaza na relation nini na mboko. Sora travaillaka na batu mabe ba chiwawa o ba saela ki ba crime a. À part ça, ako tchana na ngone insécurité. Parce que soit tindeli o batu mabe, yo ko alerter mbila ou ko alerter justice. Justice est quoi apporter sécurité. Yo mo poko mi batela. En dehors de ça, en dehors de Batamabe, oh ya tindela batu babe tabatu basa Batamabe. Est-ce que yé azana relation ni na mboko wa Congo? Mais c'est une Congolaise. Une Congolaise. Azana droit ya. Alinga to sala analyse. Moi compréhension élevée. Hein, et ça la bien parce que cause la Congolaise et l'obité cause na ba relation. Parce que même nga na zalaka na ba relation mais bakokai ko kota na kati ya buzo bananga te. Mais batalenga à distance non, quand même. Non, congolaise dans le sens qu'elle a le droit de poser acte soya. Moi je parle des relations. Tozo yokana ou pas. OK. Yokanga te tadi. Oza pi yokana lo ba relation, na lo ba relation yo lo bananga acte. Na boy kaza congolaise. Mais kuna boki ngunda ivoirienne. So kaza congolaise eza mabete. Awa na Congo nga kutunde na na Kinshasa so na mina ke porter plainte. Ata avocat nga porter plainte. Suka nango po ba banda musala il faut ba mona présence physique ba confirmer plainte. Dérogation ezala nango ba benga ngoni na bosani kutu Congo nango. Procuration. Procuration existera te na Congo a existera souste. Nga na oloba no bien muta travailler na bato amabe. Aza a travailler kana bato malamu te bato amabe. Donc bandoki ba malfaiteur bato bakosa mutu mabe facilement. Siko honnête yé. Neti ngane nazao. Ngana travailler na bato mabe te. Na ebinde basala mutu mabe te. So ipe na oki mutu olukanga na nenga mabe te oluke nga tindeli nga bato mabe. Na banga ate parce que liboso na ngana ebi kinzamba sa barrière. OK. Donc sans froid. Alors batu kolobaki sara bangi atiki komba po bakotisi ndaku pour l'insécurité. Eza moi réflexion à Batamael était quoi? Eza faux débat. Eza faux débat. Ouais. Selon Sarato là. Sarah nazo ya natiki parce que natiki te. OK. Mais naze esclave loko la bangote ya ko salaka ba live chaque jour na kombo mutu moko ya ko finga ka matin midi soir, je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Na ko kite si ko soyi lelo na yena soyi na salita msu 5 jours na lobele ngote. Yepe kuna fingi ngate. Donc ngana yaka lora liboma na ye aina fingi. Atanzamba osepela te bandeko. Hein? Donc na komi na nga zoba non. Ou soit je me décide de faire quelque chose. Soit na bité moni moi sio pour na Kinshasa a poko funda muta distance. Moni moi sio na ochele ba moboko. Non ça elle peut boinga pe na côté moboko nde nini maman moboko ninga local français ba yebiso ngo na français papa bino na sima caméra moboko et puis donc la limite faut na tchele ba moboko et puis nde na yebeli faut na sala boy nde na zaboy na mamnanga na obeta silas tant que le obeta a na réseaux sociaux za somo ozo comprendre donc c'est que ngana osala rola bango balingi mutu to asala rola bango ba live nonsense sans matière, sans makamamalonga, sans but, sans importance, ba live moko qui apporte rien à combat na bango. Moi je ne suis pas comme ça. Moi quand je parle, je clash, j'en passe à autre chose. Bango lora ba mesana na vie à matière, batikala na matière na bango. Nga nazo sala makamnanga autrement. Donc kolobake o batu baloyo kimi komba sokini faux débat. Bon, na kimi kasi bino bo continuer. Combat la mise dépend de na bâton te. Continuez vos combats. Mais Sarah aussi koyoka langage na yo koloba ça dit beaucoup. C'est comme si tu n'as plus l'énergie que tu as portée des fois s'il faut expliquer une situation à faire mokoboye par rapport il y a énergie énergie oui parce que énergie na fona canaliser ngo
na makambo important ya vie nanga okoyi batiki yo kiliba bato ebele lelo baolelaka plus tard na réseaux sociaux bakoma bacombattant bandosala bamarche bachroniqueur baya poto te pourquoi parce que baperdre batemps na bango inutilement ya okotaka na balive ya buzoba ya okotaka na makambo etali bango te ya kofingaka entre temps babosanake nyonso baosala baonvwamisa chroniqueur chroniqueur wana lelo so asombi baimmeuble akoma ovoyage akomi na mbongo bokoma oyina ye gratuitement bokoma oyokele keto parce que ya bongi nani ayebisi bino boperdre batemps na bino car le temps c'est de l'argent alors nga nakozwa baénergie te navandisa yango mpo na sujet moko oyo to likambo moko boye oyo nazomona mutu na makolo nango nanu te donc nga baénergie nanga eza focus na business et puis na makambo nanga ba formation ou disons que tu as compris que ndeti liboso nango moi babuzo beza et j'ai rien compris j'ai rien compris parce que nazala na bango te vaut mieux être prudent pour mieux sauter na répondre déjà j'ai rien compris parce que nazala na bango te OK so nazaki na bango là ça va donc j'ai rien compris d'ailleurs et puis le roi nazala bango te pe nazala ki na bango te nazo sa makambo nanga donc énergie nanga na ko vanda te na osepelisa batu kapamba boina na fingi lobi nango live na fingi lobi kuna live na te na makambo sala. Pourquoi vous insistez toujours que nazala ki na bango te pendant que le même bandeko ya basi na ba o bazana Kishasa na ba o bazana poto ils insistent toujours sur Sarah apparemment bon l'objectif il y a combat au lieu de continuer aux zalaki et commis dévier commis donc pas na yo il faut que bois comme banga na ngamu na yo comment c'est que question na moni ngo clarté parce que yo moto ya mbanga na be mission na zolo bango bien tozo partager ennemi en commun mais naza en kati ya combattre autour nga ba question na awa ko bandela ngo sustain autour nga ngo awa ke Sarah bazo benga union sacrée bozana union j'ai tout expliqué OK bandelo lo balika momba lebele pourquoi merci beaucoup nazozonga awa phrase yo au répéter ngo mingi à chaque fois tozalaka na ba émission na biso ba combataka ba anti-valeur na kati ya ba anti-valeur te wana côté kuna nazalaka parfaitement d'accord na yo mais aujourd'hui lorsque tu regardes bandeko oyo bazali na combat parce que yo zana kati ya combat wana te de l'autre côté ils font des lives pour insulter bango pe bazoya na ba live pour na kufinga et lokola muto mayele quand tu regardes ça Sarah tu penses que bazali na voix moko ya malamu pour qu'ils essaient au moins de changer les données pour la vraie cause au bango bazo ko réclamer na place publique. Déjà na essaye bango ba combattre ba anti-valeur contre ba anti-valeur te. Ba changer ba stratégie, ba cibler Karashika bien, ba tala ba point fort na ba bukango et ozali kanisa malamu ki ba sala ka oyo sala parce que yé vie na eza basé na mafinga avanda wana cop ne yango wana po ayebi na onde basaka analyse te so bo memi na mafinga bo sala na buzoba à moins que batu wana bayeba ke baza na bango na kati ya combat te mais ba se faire ba vue na kombo a combat mais soki penda baza bata combat ba changer système ozali mutu ya mayele mutu abwania yango pe tozwaka temps ya kosola na yo makambo ya bato mayele pendant plus de 30 minutes Saratola qu'est-ce que aujourd'hui le monde entier la communauté congolaise la diaspora congolaise dispersée à travers le monde oyo balingaka musala yo salaka o bakoki ko comprendre par rapport ya bazizani ba n'importe quoi les anti-valeurs oyo elingi biso tozo lukato s'échapper nango mais tozo kende komi kotisa lisusu na kati ya ba makambo yango ya mabe et entre autres aussi bandeko balandaka biso oyo to bengaka nos abonnés biso nyonso to ba anti-valeur oh mais oui toza ba anti-valeur na ndenge boyo yo ka te ke batimsu ba bengaka Sarah yo za leçon morale te ofinga na fali biso so to ba anti-valeur OK biso to ba anti-valeur tati oza ne loko ya osola na bandeko na te te na nango te bango ba mwa mayele mingi to kotala bango ka loka ndako ezosika quoi mais lorsque tu dis na live na yo que lelo ba komi
kopêcher batu kokanga batu en otage koluka kozwaka lokola comme wango nini o babenga bato baka contre la Chine banani bakomona wango nani comment mon na uteko tanga awa bazozo bakomi kozwa misusu en otage misusu bazokanga bango minoko po baloba makambo o donc sengelité basala ba analyse o donc sengelité ba pesa ba piste ya ba solution o donc sengelité ça veut dire quelque part que la Chine reste forte et bazana bâton ya commandement pour essayer quand même ya ko contourner makambo na ndenge et sengeli et prouver le contraire par rapport à bandeko nyonso bazocha makele na réseaux sociaux. Réponse oyo bandeko nanga bazuzu batakomba barolinga ngote et au choqué bango mais faut pas accepter la vérité. Batala ba pour la vérité ça. Batala ba point fort ya ba chihuahua. Baza très bien mobilisé. Baza penda gouvernement mobimba. Bana batu oyo ba s'infiltrera le roi ba abonné na ba chaîne à batu. Ok. Donc aye penda komi abonné na opé pendant un mois benga na ba live benga ye musane na ba live acha ka tourbillon. Sara ko sa analyse nende na sala yi analyse bongo na pesi batu ba piste ya sagesse. Ya oya arbo yanga. Akomi po compliqué ba live. Sikoyo kolo chaîne amona ekaza libonné na etom sa tindela ke moi $100 abenga ke mingi. Moi ya buka ya kate live ezate atiki ya sanini aloba. Or pire ma chihuahua. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin. Tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours. Mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie. Okoki ko benga ndeko na yo Porsche, aroya azui pour na ko ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh. Ngulu. Toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso. Ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
bashiwawa ba travailler à bongo ba ko infiltrer bino ba abonné ba ko infiltrer bino batu ba ozwa mutu mo rapembe na ba ba bisie yo longwa sa net longwa ko mo finga biso ba zozo ba soutenir yo to ba soutenir yo zoba bango sakana bango yo zola biso ka ba info baza très bien mobilisé. Bazana ba mama o ba benga na ba live te toyebi mingongo na bango te ba commentaire te bango bazara na pona ba mission ba téléphone. Bango bazara na pona corruption. So ba monyo okomo finga famille a évident pio di makase komo toucher retour raison la karashika. Ba luka ba otindelo mutu mwa kango munoko. Ba lesi o mwa chweke. Yebsanga sko côté ba zozo pe mabo makasi. Utakuta ni ba pesi ata 1000. T'as la chauve-souris à janvier, bah pèse 1200 la gratuité. Ce que mutu mwa kutani ba laisser 1500. Atiki na e combat. Atiki na e akomi na osambela e sabino ka l'église ba pexinga. Esili. Koko takuna te. Esili. Nga bazoli nga bandoto aliwa combien de fois. Ya lukuta ya ba shiwawa. Sara kokota ba komba ba mama Kongo te kokota makamna bango te na loto mikolo mabeka aliwa na ebisi ekufa yo moko ndoki shiwawa bazo kota ti l'église bango bazana bana ba mama pasteur bana ba papa tadi baza pe na ba sponsor siko yo baela ki na voler nini na tuni o question te po plateau za yo mo lo ba vérité baela ki na voler nini ngai ba voler ya liboso bayela nga na nzela basi. Moi ça m'a zandé. Azaki toko na ebisio mipende pembe. Siko atinda ba photo de. Azotinda ba photo nyonso. Azotinda ba photo des fois elle parle des fois asengi kutu na ba rendez-vous. Oh. Yebsa ba ngoma ba fonctionnement ba chiwa. Asengi na ba rendez-vous ayepsinga combien nazali. Ozaki toko donc combien siko nga déjà ce genre de choses. Nzambe asala biso grâce to détectaka. Tika. Nazo continuer. Tika lukuta. S'il vous plaît. Olenga ki mipende awa nga na biso nga bitadi. Tadi oyo triangle ya bashiwa. Yo kanisi pena Sarah. Nga soki na lengi mipende ka ndenge yozo lobake nga na lengi mipende yo okoyebisa nga ke o triangle ya bashiwa nga na tiki. Mpuku oyo okota ki déjà tezela mpuku oyo azana besoin akota po donga kindoko lia na yeso ki nseke tala photo ala tabifo avale donc les problèmes c'est quoi Sarah? Les problèmes c'est la tête, la conscience, esprit ya mutu na éducation na culture na ye. Mosusu après ba ye tel que bato ebele j'en profite et ça peut question te bato ebele na moni ba émission ba multiplier ba émission awa pour na live na nga na émission mondo yambanga pour na kotuna ba preuve nini soki o bazo menancer ngai si réellement vous êtes non non moi ça live tala niveau soki pena baza batu ya mayele soki pena ba batu mayele baza na droit ya koya kotuna te parce que preuve yo yebi combien de chaînes oyo bazwa audio wana na capture wana ya numéro ya mama wana batiango na place publique na mungongo na ye na numéro ya téléphone na ye. Mais les gens cherchent toujours, il y a koluka wapi ba preuve. Wapi ba preuve est un problème. Te combat bo sala contre qui? Voilà Sarah. Donc pour nous répondre par rapport à eloko do tuninga isa, batwana ba koki ko se déguiser. Elle a tout a dit. A comme loko la meilleure amie na yo ndekono mo juste objectif na ye ezal moko. C'est que loko là ils ont compris que avec ses frères ici c'est difficile. Pour nous rejoindre, parce que moi déjà sur le plan matériel aux Ouangate, Nambongo aux Ouangate, Nanzela moi aussi aux Ouangate, Biloko Wanamisat. Et ce sont des choses où ils sont faciles pour nous travailler pour nous. Parce que Baïbi qui est chroniqueur Mobu na Congo, Azanga Polo, dans ce tindeli moi 15 kilos Mobu Yabilamba à Olenga. À craquer. Moi 100 € et Lengi Sae. Au Boluke les petites Mobu na poto. Bo cheli wana po ekange munoko et ça le vrai parce que bakoki ko banopesa nande kwana mwasi ba minduki makambu po asala ka mais objectif na bango eza moko biso nyonso to ndenge moko te parmi ba menaces o ezali na kanisi nzambe asala grâce nzambe do asala grâce tozali na ba élément o donc esengeli ke aujourd'hui bakoki ne même ata epambila ba pesika numéro to pesina date na heure
na ba audio nyonso eza awa, les gens vont donc comprendre. Donc ce qui veut dire bazali maye les belé. Baza mobilisé. Et puis baza bien organisé batouana s'il faut ko ça les kambo. Bazala soudé. Baza vraiment bon moko. Bolanda bato teke yo Linda Bimi aza chiwawa. Ngai batouana babimaka bongo te. Baza ba chiwawa ba travaillaka kende nano. Yo saneli yo bima siko sanet ko bimi yebsanga elo ni amalonga o Linda wana bimisi dia ya karashika to ya ikiri na bango distraction tada baza ba eko distraire baza na ba mission tala tadi baza na gouvernement et puis ba la gouvernement ya jikaka bien organisé na Katrubianza izali siko côté bazozo déséquilibre ezali pona nini maman Congo zo belé la nuit et jour tikata di apparemment le combat ezali na ba commentaire na ba appel na ba live ya onde combat ya ba view. OK. Donc s'il faut comprendre donc aujourd'hui Sarah, et ça que les gens font ces émissions, ces lives justement pour na koluka sécurité sociale na bango. Eza nango combattre. Eza nango combattre en soi. Combat eza mama Congo mutazo zwa tana ya kolongwa mboka oya zalaka ko kende ko risquer ti na mboka bapaya. OK. Combat yangwana. OK. Mais aussi comment on a lelo combat eza depuis l'américaine, je te salue. L'américaine, je te salue. Combat eza Olga Kabelo basimba business na ye. Asala ki akokai ko sala. Tadi tala. Secrètement na ye sabino. Et belebe bazo sekaye balobi ba Olga bafumbwa siko azawapi. Te Olga bafumbwa te. Omoni justice belge na Congo ande moto moni Congo bako triqué o bakangi pe le même jour. Poto izwakata. Mais souka nango ba osamba kana Olga. Olga zate na combat moko soki yandeni te. Olga a imposé respect parce que ye karashika afinga Olga na kombo na ina ndima yeso aza mwasi. Bande kwa Maroc ba finga a imposé respect. Déjà mutunga komo na nga Sarah tola yo so finga nga ba fumbwa obanda finga nga Sarah okomi na ba fumbwa. Non, eza robanga ti. Ezakobanga a imposé respect et puis kobo sanate la ba chiwawa bana kanda tadi babuka ba généraux na bango ba pété ba fukama mais bino pe na ngamo bazozo ba kuma buka malembe kasi yango na olo baba na kanda sko kanda wana retour nango yango ba kompe ko buka ba komo panza penza bazozo en désordre. Bozara na cible moko bozara déterminé so cible na mine zanga bo attaquer nga directement so cible na mine za karashika bo attaquer directement po ani bo clochard à Dubaï azo sa bino bazizani so ayeli bino mo pepe koto bokei to lukana mutabo Angelica ayeli bino bokei Sarah wana paza anti valeur afinga na nana fali siko komba ezanga eza pona Sarah eza pona liwa ya Angelica to eza pona banti valeur ya karashika bosa la choix. Question moko yelinga mais après un temps je me suis rendu compte que yo motozo mérité donc répondre en na linga kina tuna pena objectif ya mafinga nyonso ya la Chine ezala kapona nini. Mais na yebite yo pe waka na mailete o ko répondre te objectif pena ya mafinga. Ezalaka nini objectif ya mafinga na réseaux sociaux na Sara ezalaka nano nini tadi omoni guide alakisaka comportement na ye na attitude na ye na bafan na ye. OK. Karashika mal poli afingaka insensé makambo nyonso to mabe et puis talana babone na epe bazaka ndemo na ye parce que le couteau mabe Sarah ngana tala ba chaîne ya bandeko na nga nyonso ya mibali pe ya basi ezala ba o ba finga kanga ezala ba o pe ba finga kayo na tala nanga nana mona une émission éducative ou bien analyse moko boité sur le plan socio-culturel. Même ces titres si vous regardez même ba titre nana mona titre moko correctité kasi bita mafinga na ezaka ko détruire ba éducation bana baninga
ko bebisa ba vie ya batu ko désorienté taneti ba chihuahua wana nyonso baza ba femme désorientée au moins na pena ba famille na bango basunga te au moins na pe ba mama na nde ba bimisa ba mon ata terrain $300 na kisasa bana ngote batu mo ndie baza aveuglé. Voilà pourquoi communauté balembi makambo wana basangani pour que ba longola ba anti-valeur na communauté. Alors conseil gratuit bozo boya ba anti-valeur bino moko pe bo éviter ba anti-valeur. On ne combat jamais les anti-valeurs par les anti-valeurs. Pour changer le système en fonctionnement, d'ailleurs, sur le plan maman Congo na privé. Live nanga lobby je crois bande ko belé pe bazwa ki ya malamu ya mabe babwakaki. Soko za maelo tali live nanga lingaka mingi ozwaka ya malamu ebimi na monoko nango bénéficier nango. OK. So moni na lobby makama mabe uzapenga. Ponaka o eza important ko salela live. Voilà. Live ne ko produire. Par exemple là il va pingi la lobby na mama Congo tant à intervenant qui j'ai apprécié. Na mona ke ba libonné ba la muki penda ba bimi na distraction. Ba comment le ba non, il faut tout ça là boy, il faut tout ça là boy. Ba combattre ka chaleur par la chaleur. Ba betisi koto bo betisi koto. Ba tche ba tu ba na ba miniature bo luki belle famille bo tche na ba miniature. Bo cibler bien. Bo cibler karashika bien. Bo luka ba point fort na et tout place ezabo bukango. En même temps, vous avez procédure dans la justice. En même temps, vous avez besoin agir. Et ça, là bien. Combat n'a bien quoi aboutir. C'était mingi bolongo la jalousie. Vous avez la confiance. Le leadership aussi. Et c'est important, t'as dit. Combat n'est pas ça sans leader. Vous acceptez ma Congo. Azana banton commandement. Boyo kaye bolongo la keto ngai na yeto yoka na te. So moniko yoka na mama Congo to linga keta mso afinga yo. Tika combat parce que distraire bango. So trahir bango memela bango faillite. Entre-temps combat oyo but nango eza et aboutir quand même. Donc combat mo mabosa la po aboutir te. Non, il faut aboutir. Bolongo la jalousie, bolongo la hypocrisie. OK. Bozala soudé, bozala na unité, bozala na détermination et loro bolingi. Ezala boyoki lobi mutu muso alongwe. Bolobi au revoir. Nous on fait quoi? On continue. Bosa elango ba live te, bo pesa ngo pifoter ke aya longwe. Ndebo koma ki o sara tiki na e. Ça vous concerne pas. Na pe lobi titre moko mama Congo atiki na ye combat pour trahison et l'équi. Non, pourquoi c'est genre ça la live aussi les gens appellent. Est-ce que combat zaki mama Congo atiki na e? Les combats, c'est la détermination. Bon, c'est déterminé que nous sommes totika tata mutu alongwe to ko bakaka ata mutakoi botiki équilibre. Vous continuez, c'est un peu ça ta dit. Une dernière question, pardon, une minute, une dernière question. Sarah bazali na ba chaîne to voilé ba fasté o ezoko sala été moi ba anti-valeur wana ba combattre ango. Mais nazo mona pe kaka ba même chaîne OP bazali ba mama bana o bazolo bageno ba chinois ba yeko bebisa éducation ya bana na biso makamuna na biso misusu mais ce sont les mêmes personnes OP lorsque bazo ya pona ko répondre ba chinois bazo ya na ba mafinga na babiloko yo ezanga mutuna makolo pona yo okoki ko répondre bango ni na 1 minute poto kabwana. Déjà réponse c'est l'Obama qui les anti-valeurs par les anti-valeurs. Même réponse. Merci beaucoup. Awande to zo sa émission na biso mais vous savez que chaque émission na tika bino boyete na linga quand même to conclure en na ndenge esengeli réseaux sociaux outil onano ya YouTube ezali bisika boni pona information formation et sika boni o batope ba yaka pona kozwa connaissance sur quelque chose, sur autre matière par rapport à la profession, à la mais le col à Mokili, cela ne manque jamais. Il y a certaines personnes qui ont à Salabango justement pour créer les contraires ya makambo ezali malamu yango moni pe des informations et quota, ba diffamation et quota, ba n'importe quoi et quota. Mais aujourd'hui, si nous avons de personnes locales là, excusez, je n'aimerais pas aller prendre un exemple à Mutumongo Boyali Banda. Je vais commencer na O Nazanaye Ananda, Saratola.
qui a au moins une connaissance, intelligence, sagesse, oyo akoki koya à comprendre comment les choses se passent. Aïe à panzi yango na ndenge donc esengeli, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. Les anti-valeurs que vous combattez, lorsque vous-même vous êtes na kati ya anti-valeurs, bande konanga bosa nini. Po bozo bundisa ba anti-valeurs wana pona nini, pona intérêt nini, pona loko nini. Pona loko nini. Aujourd'hui, je vite compris, les gens font ça pour l'argent. Vous avez la facilité à cause d'un $100 au teka kibomoto na yo. À cause d'un 1000 euros au teka dignité na yo, lobby na yo. À cause de tout ça. Mes frères, toya kakakate pour suivre ba émission oyo to seki, to panzi, to bengi, to fingi. Donc yo zala no wana kaka po oya kako finga bat. J'ai aimé quelque chose Sarah donc abimisia pour dire que quand je fais mes émissions, mes lives, s'il vous plaît, vous qui venez vers nous, bozwa kaka o ya malamu o ngana bimsaka na munoko nanga yo munike eza ya malamu pona yo zwango garder. Ya mabe kolanda ngote. Elle a fait le kola ba serviteur ba pasteur ba lobaka. Kolanda makambu na ngai te. Zwa o ezobima na munoko nanga o wuti donc e pa papa. X a fingi, yope mutozo combattre les anti-valeurs au fingi. X a tché mutakala mutukuna, yope mutozo combattre les anti-valeurs au tché mutakala. Bino nyonso boko makade lo moko. Toye banini tozo sala et pourquoi tozo ko sala. Ce qui est pour la jalousie, ce qui est pour la haine, mais ce qui est cause moko bo ezali bien déterminé na kosenga bandeko bobonio koma pour des causes nobles. Oyo eko honorer bino lobby parce que tout ce que vous faites aujourd'hui na ba live na bino na makam na bino bozo ko sala et ko sala n'impact lobby na ba retomber lobby ou peut-être yo okobosana mais eko tikala na réseaux sociaux. Nzambe abate la bino mama Congo courage. Je salue aussi Gloria Olangi, je salue Olga Mokonzi Akabelo Bisika Ezwamiye. Je salue aussi Bandeko Nyonso balandaka émission le meilleur fan, le meilleur abonné Fatou Dukanti, Maman Makia Lakumba, Bandeko Nanga Nyonso na linga bino mingi. Surtout ceux qui insultent là, tozan a besoin na bino na mafinga wana herbo finga herbo kolemba. Nzambe akopambola bino, Nzambe akolakisa bino, Nzambe akotutsa bino contre mire. Boya kalisusu bo finga ka mingi. Ti yo moko donc okomona que non nazana mobali nanga na ndako, nazana bana na ngai, nazana famille nanga. O mena yaka ko finga batu o pona intérêt nini, pona gagner nini, pona zwa nini. Ozo kota ba malédiction, ozo kota bilakeli mabe na vie na yo makambo mabe na vie na yo o eko coûter cher. Ce qui est pas na yo te même ata et pas ya bana na yo. Tout ce que nous faisons, to kanza appel lobby. Merci nakanisi bo landingai nazalanga donner ya les santé. Nazalanga donner ya les santé. Bon, continuez à sala au bozo sala. Je vous encourage. Mais il y a un jour. Et que vous allez moko pour Nzambe. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby ko le kalelo. Tokabonia. Merci. Together.